Nzambe abokasi bonso apambola bino banso bipai biso bozali. Lelo tokoyanula na mutuna mwabiso mwetutunaki banani tuzoko bundaka na bango na mboka na biso République démocratique du Congo. Banguna na biso tuzo bundaka na bango bazali banani. Tulobaki te yambo to yanula na mutuna mona esengeli to yanula na mituna misatu miyetutunaki. Peto pesaki yano na mituna mina. Tutunaki mutuna tulingai toyeba na mokilo ya se na mokilo tozali banguya ya elimu bazali boni. Banzambe bazali boni. Batata ya elimu bazali boni. Tozwaki biyano na mituna misato mina. Tozwaki biyano biyango. Tomonaki na kati ya liloba Nzambe ke na mokilo ya se tozali na banguya elimu mibale. Banguya mibale wana bayokanaka te. Sima ya banguya ya elimu mibale wana tozali na banzambe pe mibale. Tumoni ke Nzambe ya solo, Nzambe ya mwinda, Nzambe akeli likolo na se na biloko biso, Nzambe oyo azali auteur ya bomoi na nyonso etingami na bomoi. Ye azali tata ya Jésus-Christ. Et puis tumonaki ke Nzambe mosusu, Nzambe oyo ase komona ye Zabulu, Satan, azali Nzambe ya molili. Ye azali auteur ya liwa. Ye azali mobomi. Na nyonso etingami na liwa. Banzambe mibale oyo na zoloba. Pena banguya ya elimu mibale oyo. Tutangaki yango na buku ya Misala, donc Acte, chapitre 26. Verset 17 na 18. Et komaki kuna. Tumonaki que apôtre Paul atindamaka epai ya bapagano. Pasa eloko moko. Po ete afungola bango misu ya elimu. Misu ya motema afungola bango misu. Po ete balongwa na molili, sika bazalaki, baya na mwinda. Balongwa na nguya ya Satana, baya na nguya ya Nzambe. Donc na verset wana tumonaki banzambe mibale polele pe banguya mibale ya elimu. To na kati ya buku ya Misala to Acte chapitre 8 tomonaki que Simon oyo azalaki magicien, azalaki ndoki, azalaki na nguya ya Zabulu, asalaki makambo si ndenge na ndenge na Samari. Bato ya Samari bazoko kamwa. Metango mwana ya Nzambe ya solo ayaki, Philippe ayaki kosalela nguye ya Nzambe ya bokasi bonson. Simon azoko mwana makambo isi oyo Philippe azosala, ye moko Simon andimaki. Banzambe oyo mibali. Nzambe ya solo akeli ko na se na biloko biso, na Nzambe ya se Zabulu. Bango nde bazali batata ya elimu mibali. Oyo bazali na mokili awa. Baza batata elimu po ete baza na bana na bango. Nzambe ya solo aza na bana baye. Nzambe ya se azali pe na bana baye. Ezali na nzela oyo kokoma mwana ya Nzambe, toza pe na nzela oyo kokoma bana ya Nzambe ya se. Nzambe ya solo azali tata elimu ya bana oyo, ya bato oyo babotami mbotama ya sika na elimu na ye. Nzambe ya se azali pe tata elimu. Azali pe na bana baye oyo babotami mbotama oyo ya ye. Tumonaki ke Nzambe oyo ya solo azana bolingo. Bana baye baza pe na bolingo. Baza na kati ya mwinda. Nzambe ya se aza Nzambe ya molili. Bana aza Nzambe ya likunia. Bana baye baza pe ndenge moko. Bazali babomi loka tata na bango ye moko Zabula za mobomi. Baza na likunia. Bango pe baza kati ya molili balingaka
bosembo te po baza ba ennemi ya bosembo. Lokola tata na bango. Tomonaki na buku ya Jean, na évangile ya Jean, dans chapitre 8, Jésus-Christ a mentionné, a tangi, a bimisi polele banzambe batata eli mumi balewana. Na verset 38 ya Jean chapitre 8, Jésus-Christ a loba kiboui. Nazoloba oyo nga na moni epa ya tata na ngai bino ba pharisien aza kolobela bango bozoko sala oyo boyoki epa tata na bino. Na verset 41, Jésus-Christ alobi na bango bozoko sala misala ya tata na bino. Na verset 44, Jésus-Christ alobi na bango polele alobi na ba pharisien o bazalaki liboso na ye aza kolobela bango tata na bino Zabulu ebolingi kosala misala mia ye. Azalaka mobomi uta ebandela. Ye azalaka na kati ya bosembo te po ete bosembo eza na kati na ye te. Soki azoloba lokuta azoloba oyo ezouta na motema na ye moko po azali azali mobuki lokuta pe tata na yango. Awa tomoni Yesu Kristo ayebisaki bango polele kaza na tata na ye. Nzambo ya solo e ba pharisien oyo yaza kolobela bango bango pe bazalaki na tata na bango Zabulu. Bana ya Zabulu bakosala bana kosala toujours misala ya tata na bango. Ndenge tata na bango azalaka mobomi uta ebandela bango pe bazali babomi. Ndenge moko tata na bango azali mobuki ya lokuta bango pe ndenge moko babuki ya lokuta. Ndenge moko tata na bango Zabulu azalaka na kati ya bosembo te bango pe bana baye o babotami mbotama ya ye bango pe bazalaka na kati ya bosembo te bazali ba ennemi ya bosembo. Bana ya Nzambe oyo ya se o baza na semence na ye o baza na mokili awa bango nde bazali nsima ya makambo maso bazoleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Batata elimo oyo mibale bango bazali na bokeseni bonene na ndenge na bango. Soki oyi biso na bino to yebi ndenge bazali ko fonctionner ndenge bazalaka ndenge basaka misala na bango ekolingisa biso to yeba exactement banani oyo tozobundaka na bango po tozomona batazo kufa tozomona mabe ndenge na ndenge bana baza violé ba papa baza violé ba mama baza violé bato baza na kati ya pasi biso na bino toyebi ete Nzambe oyo ase yenda aza auteur ya liwa na nyonso etingami na liwa na boyebaka verité oyo Nzambe ayebisi biso na kati ya liloba na ye ekolingisa biso toyeba banani bazali kosala makambo maye mazoleka na mboka na biso tokoyeba ngo na ndenge ya polele. Me yambo to yanola na motu na mwa biso oyo koyeba tozobundaka na banani na mboka na biso tolingi to yebisa bana mboka bana Congo o bazali ko continuer ko mituna bango mo bazotuna me maso mai mazoleka na mboka na biso yo tina nango nini eza penza likambo nini cause nango ezali nini e yano nango eza na kati ya liloba ezali na 1 Timothée chapitre 6 verset 10 soto ke kuna liloba Nzambe ezoloba boye totanga ka patia liboso lobi ke bolingo ya Nzambe pardon olimisa ngai bolingo ya mbongo nde ezali mosisa ya mabe nyonso. Bolingo ya mbongo ezali mbongo te mbongo tosenge nango po tosomba panga tolia tosenge na mbongo po tofuta ndako tosenge na mbongo po tosomba bilamba tolata. Me liloba Nzambe ezoyebisa biso bolingo ya mbongo nde ezali mosisa ezali racine ya mabe nyonso. Bolingo ya mbongo eloko nyonso to mbongo ekosomba
okomona moto ayebi bosembo me pona bolingo ya mbongo aboyi koloba bosembo alobi lokuta pona bolingo ya mbongo moto azoboma ndeko na ye pona bolingo ya mbongo moto azoteka mboka na ye pona bolingo ya mbongo moto azoteka ndeko na ye. Donc yango nde likambo tozango na mboka na biso bolingo ya mbongo sikawa to yanola na motuna na biso motuna mwa biso tozobundaka na banani na mboka na biso République démocratique du Congo. Nzambe alingi toyeba tokozwa yano na kati ya banzambe po nzambe alobaka bosembo yango tokene na buku ya Ephésiens buku ya Efèse chapitre 6 tokotanga verset 11 na 12 elobi boye bolata bibondeli nyonso ya nzambe bolata bibundeli nyonso ya nzambe pona nini nzambe azosenga biso tolata bibundeli na ye nyonso po ete tokoka kotelema ngbi na mayele ya mabe ya zabulu po bino na ngai tokoka kotelema ngbi na mayele ya mabe ya zabulu esengeli tolata bibundeli nyonso tu ya nzambe bibundeli ya nzambe tokozwa yango na kati ya maloba maye tokozwa yango libanda te na kati ya maloba maye po nzambe atia yango na kati ya maloba maye. Verset 11 elobi boye po tozali kobunda te na mosuni na makila kasi tozobunda nde contre badomination oyo eza na mokili oyo bakonzi baautorité contre baprince bakonzi ya molili ya mokili ya molili epe contre bamilimi mabe na likolo. Liloba nzambe na verset 12 ya Ephésiens 6 eza koyebisa biso tozobundaka na banani tomoni ya babi domination tomoni autorité donc bakonzi oyo na monde ya na mokili wana ya molili ba prince pe ya mokili ya molili wana epi ba milimu mabe oyo baza na likolo tomoni biteni ba force to ba force mine na verset 12 ya Ephésiens 6 totangi ke tozobunda na mosuni na makila te mosuni na makila wana ezali eloko babengi figure de rhétorique ezali ko yebisa biso ke tozobundaka te na biloko ezali kolobama disons ezali lié na 500 na basens na biso 500 tozaka nango komona koyoka ezali ko sentir ko toucher pe ko meka ko goûter biso esengeli te totingama na eloko tozomona na miso eloko tokosimba tokoyoka na matoi to na zolo to na monoko tosuka kaka wana te po ete nsima ya biloko tozomona to tozokoyoka nsima ya 500 wana force spirituelle ezali puissance moko spirituelle nguya ya limo ezali oyo ezali kotia biso mikakatano na bomoi na biso nyonso tozosala biso tozobundaka na bato te bato bazali nde utiliser na force oyo ya molili contre bato domaine spirituel ezali au-delà ya 500 so na oyo toko expliquer bino soki makambo esalami na domaine spirituel yango nde ekose manifester na domaine des sens na monde des sens yango wana monde des sens
ezali komona, ezali enregistré seulement makambo esalami déjà dans le domaine spirituel. Mais domaine des sens, 5 sens on a autre que le banabino, bakoki te koyeba, identifier tina na likambo spirituellement. Vous voyez bangote. Parce que le banza veut dire que sengali to telemangi contre maele mabe ya zabulu. Et sengali to koma na point que to yeba ya solo to identifier tina ya elimu na likambo ezo koleka na mboka na biso. Soki to yebi yango, to yebi tina ya elimu wana to cause spirituelle ya problème ya biso. To kozala capable ya kozwa pe ba biyano na kati ya libanza me ndenge nini sengi to sala po tolonga. Nzambe ya solo alingi te ke biso to na libungi, alingi ke to yeba. Alingi to yeba banani bazali ko benda basinga na makambo maso mazo ke pa na biso. Nzambe ya solo alingi ke tozala na mesure ya komona makambo maye mazali sima ya 5 sens. Makambo maye mazoli ka sima o tozomona o tokoyi ko yoka, tokoyi ko simba, tokoyi ko meka, toko sentir yango na zolo. Nzambe alingi toyeba. Soki toyebi tokozala capable ya ko surmonter l'obstacle à monguna. Donc na mokilo tozali oyo surtout na makambo na biso na Congo. Makambo mazole ke pa na biso ezali nde bato oyo monguna akomisa bango bana baye to bakoma bana ya monguna zabulu bango nde bazali sima maso mazole ke pa na biso. Tozali ko bunda na elimu, senga to bunda na elimu, tozo bunda na ba elimu, ba esprit. Et tout na biso ezali physique te, mais ezali na elimu. Tozo ko bunda na mosuni na makila te. Soki to tika maele na biso na mosuni na makila, tozo mona maza sima na ngote, to kolonga te. Mais soki to kei na lo banzambe to moni, to ndenge to uti komona siko ke tozo bunda kande na ba esprit méchant milimu mabe eza na likolo tozo buna na ba autorité na ba prince des ténèbres na ba domination soko to yebi dilo banzambe ezoko yebisa biso elo de to sala potolonga. Donc en réalité na mboka na biso Congo tozo bunda kande na ba force spirituelle misato na mineo na otiko lo bana bino, donc domination, ba autorité, ba prince de ce monde des ténèbres et puis les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc zabulu na ba force mineo bango nde bazoko former royaume ya monguna, royaume ya zabulu oyo tozo bunda kana bango, tozo bunda kana ba force contre ba force mineo wana na otiko yebisa bino. Maintenant, beaucoup il y a Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 3 na 4. Nzambe a yebisi biso makambo na passage wana, esenge to tanga yango. Na verset 3, Nzambe alobi boye. Soki tozo tambola na kati ya mosuni, tozali kobunda selon mosuni te. Tozo tambola na kati ya mosuni, mais tozo bunda lolenge ya mosuni te. Esengalité biso bana ya Congo to focaliser na bitumba physique oya mosuni oyo selon les 5 sens. To focaliser kaka na yango te na oyo tozomona oyo tozomona ne batazo kufa tozoyoka ndenge bazosala oyo tokosimba maboko oyo tokoki ko sentir na zolo na biso tokoko meka na monoko tusukoka wana te, mais sengeli plutôt to combattre to bunda selon Nzambe, parce que Nzambe ayebisaki biso ke sengeli to lata bibondeli nyonso tu ya Nzambe.
so tolati yango tokoza capable ya kolonga monguna le diable zabulu oyo azali nsima ya makambo manso mazoleka epai na biso na verset 4 elobi boye mpo minduki oyo tozobunda na yango ezali ya mosuni te me ezali makasi na nguya ya nzambe mpo ete tobalola bangomba tobalola biloko ya minene ya makasi liloba ya nzambe nde ekoyebisa biso eloko bibundeli ne esenge tolata mpo ete tokoka kolonga monguna zabulu na baesprit diabolique bango nde bazokoforme monde spirituel oyo ya molili yango nde tozobundaka na bango zabulu na baesprit diabolique bango nde bazoforme monde wana mokili wana ya molili oyo tozobundaka na bango soki tokei na buku ya apocalypse buku wana ekopesa biso badetail na ndenge nini zabulu na bamilimi mabe wana bakomaki na se ntango nzambe akelaka mokili na ebandela nzambe akelaka baanjelu atiaka bango na bokonzi ya baarchange misato moko ezalaki Lucifer ezalaki anjelu ya mwinda bamibale ezalaki Michel oyo abundaka mpona bandimi epuis ya misato Gabriel azalaka messager me zabulu ye alingaki ke azala akumisa maloko ya nzambe oyo ya solo nzambe oyo akela likolo na se biloko biso alingaki azala lokola ye atombokaki kuna likolo na ndambu ya baanjelu mosusu alors bakokaki te bakitaki na se awa yango eza na apocalypse chapitre 12 verset 7 à 9 mpe verset 12 babike bitumba ezalaki kuna na likolo Michel na baange na ye babundaki contre le dragon donc le diable Lucifer puis dragon na baange na ye babundi kasi bango bazalaki makasi te zabulu na baanjelu na ye bazalaki makasi te place na bango ezwamaki kuna likolo te yango nzambe akitisaki ya na se ya kiti dragon wana babenge dragon ancien nyoko ya kala wana babenge zabulu mpe satan oyo aza koséduire mokili mobimba ya akitaki awa na se na baanjelu na ye mpe bakitaki na ye elongo na ntina wana bino bato eza kuna na likolo bosepela me kasi mawa na mabele mpe na mai mpo ete zabulu akiti epai na bino azali na kanda ya munene mpo ayebi ke aza na ntango moke zabulu ayebi avenir na ye zabulu ayebi ke mokolo moko ekoya nzambe akopanza ye alors azosala nini ye alingi akufa ye moko te ye mpe alingi ke mokolo akopanzana ye apanzana bato mosusu yango wana azali kokosaka bato lelo azokomema bango ti babotami mbotama sika bakomi bana na ye mpo ete ntango mpe ye akopanzana apanzana na bango apanzana ye moko te donc bamilimu mabe oyo bazali na ordre ya sous ordre ya diable bamilimu wana basengeli na nzoto mpo ete bafonctionne na kati nzoto wana ekozala nzoto ya mutu ezoningana nzoto ya nyama ekozala eloko ekozala soit bague ezoningana te ekozala buku ekozala eloko mosusu donc baesprit wana basengeli na nzoto oyo ezokotambola to ezotambola te to ezokobouge te mpo efonctionne alors mais mpo zabulu mpenza afonctionne malamu esengeli aza na bana baye oyo baza na elimu na ye mpo ekolingisa ye aloba na bango directement mpo basala misalami ya ye na mokili oyo eza bamibali to basi oyo babotami mbotama ya sika ya zabulu bawana baza kookupe baposte minene bafonction minene na kati ya société
pona kokisa misala na nzambe ya se zabulu ba mibali to basi wana oba botami mbotama asika bango nde bazali kosala makambo bazali kobouger makambo na mokili surtout makambo ezoleka na mboka na biso bango nde bazali nsima po baza na société ya bomo ya motu po ete tata na bango aza mobomi bango mpe bazali babomi bakoyoka motu mawa te koboma ezali nature na bango bakoyoka mawa ndenge nini parce que eza nature ya tata na bango mpe ya bango moko bango nde baza nsima maso mai mazoleka na mboka na biso kasi nzambe alingi teke biso bana baye tobunga toza na kati ya libunga nzambe alingi toyeba yango wana na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 loba nzambe elobi ke nzambe alingi teke to Satan azwa avantage liko na biso po ete tobungi mayele ne ya mabe te nzambe alingi ke tozala informe toyeba nzambe alingi toyeba ke zabulu na ba esprit diabolique bango nde bazoko former royaume ya zabulu nde tozobundaka na bango bango nde tozobundaka na bango mais moto moko te na mokili moto moko te na mokili to na Congo akozala capable koyeba mayele mabe nyonso tu ya zabulu non mais na liboke ya bato oyo bazoko ndima nzambe oyo ya solo na liboke na biso so toforme tokozala capable koyeba badessin na ye ya zabulu makambo oyo azolinga asala na mboka na biso makambo azolinga asala na biso moko tokoyeba tokomona mwa bacaractéristique ndenge nini bango bana ya zabulu basalaka bazali na bacaractéristique ebele mais lelo nakotala kaka oyo totanga na proverbe chapitre 6 verset 17 tokomona kuna na verset 17 ya proverbe 6 nzambe azo décrire bango abike bazali na miso ya lolendo lolemo oyo ebukaka lokuta epuis maboko oyo ezokopanza makila ya bainnocent bato baye basi mpe mibali oyo babotami mbotama ya sika ya zabulu bakosaka ndenge kaka ndenge bapemaka bango mosala bango kosopa makila ya bainnocent baza kosala yango na Congo bazosopa makila ya bainnocent mpo na bango ezali normal mais makila ya bainnocent egangaka toujours epa nzambe na kati ya liloba nzambe tomoni Kaina abomaki ndeko na ye Abel makila ya Abel egangaka epa nzambe Kain ntango aza kosala yango yayebaki teke nzambe akoyeba ndenge moko epa na biso bana ya zabulu oyo baza nsima ya makambo manso mazoleka na mboka na biso bango bazokanisaka nzambe ayebi yango te makila ya bainnocent ezoganga makila ya bainnocent ezoganga makila wana ekokende kaka pamba boye te parce que makila wana ezoreklame vengeance vengeance yango ekokuta epa na biso te liloba ya nzambe ezoloba na biso ke biso bana ya nzambe esengeli tolata bibundeli nyonso tu ya nzambe yango nde kolingisa biso tolonga monguna me makila ya bainnocent ezokontinue koganga lokuta ezali style de vie ya bana ya zabulu parce que tata na bango azali mobuki lokuta koboma ezali style de vie ya bana ya zabulu parce que tata na bango azali mobomi uta ebandeli ye moko mpe azali tata ya lokuta donc na proverbe 6 verset 17 elobi ke bato baye babotami mbotama ya sika ya zabulu bango maboko na bango epanzaka toujours
ka makila innocent. Mais généralement, bato bana, soko tali bango, au moins bango baza bato moko, bazali très intelligent, bazali très hospitalier, koyamba bato kitoko, très gentil, très sincère, très sympa. Et puis bato bana bazali na ba bureau ya kitoko, bien climatisé, bazakuna nakati. Ndakisa ya munene ya bato wana na makambo basalaka emonanaka na bomoi ya Jésus Christ. Na liwa na ye Judas nde a livré apesaki makila ya innocent, makila ya Jésus Christ. Mais bato oyo babotamaki mbotama ya sika ya Zabulu, bango nde bazaki ba responsable ya liwa ya Jésus Christ. Bango nde bazaki ko orchestrer, bazaki ko organiser, bazaki ko tirer ba ficelle po ete bakoma na point ya koboma ye. Soko tali bango bato bana ya Zabulu, otali bango kana ndenge ya normal, okoyeba bango te. Mais maboko na bango bazovanda ba bureau climatisé, mais maboko bango etondane na makila. Bato oyo babotami mbotama ya sika ya Zabulu bazalaka mingi ba génie ya culture, bazali bazebani, baza kokumisama, bakumisaka bango, baza na bato ebele nsima na bango. Okomi ko soupçonner bango te. Zabulu azwaka bango po abenda bato epa na ye. Mais bato bana à cause de la très gentil, très sympa, très sincère, très hospitalier. Mais ce qu'on confronté na lumière et à l'Ilobanzambe, na mwinda la parole de Dieu, alors au commun na penza elonginaye a solo ebimi. Pona nini po l'Ilobanzambe za mwinda. Esika mulire ezali soki mwinda ekomi ata alimeti ya muke, ata mulire ngo ezali ndenge nini. Même alimeti ya muke moins mulire résisté zate. Bango bomba maka po tata na bango tata muliri bango pe bazanga kata muliri eloko eko permettre biso to yeba bango eza kaka mwindo ya Lilobanzambe tuzo salila. Lilobanzambe zo benga bango bana oyo botami mbotama sika Zabulu babengo sans valeur, bazana tina te, bazana sans loi. Yango bango ko boma mutu ezali simple, eza problème te pona bango. Bato bana basi to mibale oyo babotami mbotama ya sika oyo bazali na miso ya lolendo, oyo bazo kubuka lokuta, lolemo ya lokuta, oyo bazo panzaka makila, bao sopaka makila ba innocent. Ndenge toyuti otangawa bango nde bazali sima ya makambo manso mazoleka na mboka na biso. Okoyi koloba ke oza nationaliste, okoyi koloba ke ozali patriotique, okoyi koloba ke yo olingi mboka no mingi koleka. Ndeko na ngai, soki nationalisme na yo, soki patriotisme na yo ezali dirigé liboso pa Nzambe te pe na liloba na ye te, yo okozala nguya te, okokosala eloko moko te na ba esprit diabolique oyo na diable ye moko. Parce que Jésus-Christ ntango ayaka na mission Nzambe atindi ye, ayaki po adétruire ba œuvre misala ya Zabulu. Bana Nzambe oyo ya solo oyo baza na elimu esante na kati ya bango mpe baza na nguya wana ko détruire ba œuvre ya diable. Yango nde tokosala po tolonga na bitumba toza nango na mboka na nguya ya Nzambe ba bibondeli ya Nzambe. Soki yo diriger nationalisme na yo to patriotisme na te envers Dieu te, okozala na nguya te, pe mboka na yo ekozala na nguya te. Yango tomoni polele na kati ya Lilobanzambe ke bitumba oyo toza nango na Congo
ezali contre tozobunda na makila na mosunité tozobunda contre la domination, la autorité, le prince de ce monde des ténèbres, et puis esprit méchant dans le lieu céleste. Milimu mabeza likolo. Bituma na biso ezali na bango. Bango baza ko sima, baza utiliser bato parce que esprit diabolique baza besoin na ba corps. Nous autres, vous animés ou inanimés, on a ko fonctionner na kati. Pour basali lango pour ba accomplir ba mission na bango. Na mbala ekoya, toko banda ko tia liboso ya bana Congo. Peuple congolais, to tia liboso na bango ba solution nzambo ya solo. Po ete basali lango na ndenge ya kokamba mboka pe pona kokamba bomoi na bango moko. Kolo nzambe apambola bino pe apambola mboka na biso République démocratique du Congo.